Mbote batata ba mama bana tata mulio mu centre bane kubanso kati na mukili mobimba to tombeli bino mokolo monene mwalelo ya dimanche le 2 juin 2024 tozali bongo na nkamba Yerusalem ya sika epai wapi likambo ebandaki ya tata mulio mu centre pe epanzani mukili mobimba lelo tozali na kati ya mois de juin buyebete juin ezali sanza oyo to kundolaka milulu ya kopanzana ya nkamba tobengaka yango envahissement de la cité sainte to mwangana mbanza dans 4 jours nde toza kokoma na mokolo wana ya le 6 milulu mipesami na bandeko na biso ya faki balongani na bango pe bana na bango kasi milulu mizali nde mpona lingoma mobimba comme lelo dimanche carnaval ekosalema bokolanda bino nyonso tu ndenge programme ekozalaka mpona koannonce kotalisa na bino likambo ndenge ekozala na yango yango na sans plus tarder tokotika bino na maboko ya papa Patience Liwako oyo azali bongo na direction ya caméra mpona kotalisa bino ndenge déroulement ya programme ekozala kobanda na carnaval na kati ya temple te na libanda kino maloba ya papa pe prière finale soki bokolanda biso na elobeli ezali wa bino ndeko révérend Mabengo Faustin totombeli bino bolandi malamu. Merci beaucoup.
oye! Faki, oye! Faki, oye! Yerusalemi, oye! Yerusalemi, oye! Yerusalemi, oye! Tokomi nesika likambo za kobuta nzete oyo moto ya Yerusalemi esili koningisa mokili mobimba. Nzambu, 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 bila Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Wana force ya Tata Molimo Santu ndenge za koningisa mukili na ye aningisi ka mukili te likolo pe asili koningisa ngeza boite. Troisième, Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, mwana bela wazola walengizola kakaeka yani kaka pour papa kusima kumeka yani kele na komba tata mwana pe Tata Molimo Santu papa programme na mseza mkuse papa général Nabiso akozwa maloba sima apesi epaya kolomboka nzambe Nabiso mwa lisolo muke ya 1981 oyo papa Diangenda na ntango wana za kopesa biso masolo papa tangu tofumola ndako nzambe oyo tozongi papa Diangenda abengisaka biso alobi na biso boye bana na ngai tozoke na poto pour la deuxième fois po makambo totikaki kuna tokende ko récupérer toya nango alobi na remercier bino pamba te motu ya misala na ngai na tiaka na mitu na bino lelo totongi ndako nzambe tokoti tata nzambe kolo Yesu Tata Molimo Santu na kati ya ndako nzambe wana ya Yerusalemi yango ko benga mabota na mabota pwete bako ko mata na Yerusalemi alobi na biso boye abibala na ngai mwinda ya Yerusalemi esili kopela banda ndako nzambe fongwani mwinda ya Yerusalemi epeli eza kongenga me ba minda mususi ya mike ezana yango wana mabondeli ezalaka makasi ba minda wana mike ekosila tangu tata na nga koya ba minda wana nyonso ekosila nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani na février yelo baki awa na kata Yerusalemi olobi pasteur moko asili koloba na yote mwinda moko kaka etikali na mukili mobimba ezali mwinda Yerusalemi painga nazalaki papa lokola nzote zaki na ngai ya pasi na ndako tangu na yokaki lilobano lobaki ete mwinda moko kaka ezoko pela siko na mukili etikali na Yerusalemi na ye ko refere na mukolo wana o papa Diangenda lobaki ete tangu mwinda moko kotika na Yerusalemi boye bakete bana na ngai makambo na ngai ekomi pembeni makambo na ngai esili wana tata ye kaka mtaubongisa na makambo nyonso nzambe na limbisa ngai pona mukolo wana ndenge na yoka kango papa nazalaka ni sengo po mwinda moko kaka etikali ndenge papa lobaki ete tata tango koya baminda nyonso ozopela ya mike akobungisa yango ekotikalaka mwinda moko na komba Tata Mwana Molimo Santu amen. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye!
Papa Simo Kimbangu Kiangani oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani Mwanda Velia Wazora Wadebizora Kaka Kaka Yani Kaka Yani Kaka Yani Kaka Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo Papa Simo Kimbangu Kiangani Nzambe na biso. Papa, merci, 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 Yaligoso. Bino, Bobatenaki Biso, na 2023, le 6 juin, to komiso sur lelo, tozo bongisa, pour le 6 juin, où ils allaient annonce, to yeko senga na bino, tata Molimo Santo, au fond de la porte, nenge, baninga, bazoya ya mokili mobimba, ba msusu wazana ba avion, ba kitina tongo, ba msusu wakitana poko, ba msusu lobby. Papa, tosengi nzela na bango obongisa ngo malamu. Batu ya avion, batu ya bateau, batu ya camion, batu ya moto, batu ya makolo. Toyebi ke okobongisi la biso po yo Nzambe, tozasir nango. Papa tokoloba nini? Posa ya mwana yo moko oyebi yango. Et papa yobi la biso susu bo mata ebele le 6 juin. Le 6 juin il y a 2021. Ezaki envahissement ya kupanzana ba mobulu mi ya biso siko ya kimia ndengi osengi bana yo nyoso to ya papa to yebike ozobongisa et puis tozomona ba signe toza ya kosepela tana tango batu bakoti liboso bandeko na biso pont noir bazali déjà awa baninga musu bazana nzela to yebike obongisa la biso papa na même occasion tozosenga na faki batu malade eza mingi papa malade eza mingi ba mama maladi makolo makambo ebele ba divers problèmes binomo boyebi yango papa étape toujours vivre oyebi yango biso nyonso ali bana yo oyo akondimake azali mwana satan awa azate na ndimita kolakisa musapi biso nyonso tozali bana na yo ndengi po lobaki na 2023, compter à 0. Papa, ce qui est au Tigiba, nous sommes libanda et aux alapas. Talanding tozali awa. Ce qui te continue à l'ikamoyo, bomisaki, papa, toko sepela. Nengi papa kolutu, a honoro banabiso so. Tango toko kuta de l'autre côté, na kozala jaloux la bino. Po ma bongisami, oyo bongisa, bino oyo par rapport à biso bana bino. Mais papa, moyini azo déranger biso mingi. Chabango musika pour tunaki biso bolingi ki mona meso ou la iswa biso so baki ki mona meso tant ki mona meso bandi to komi perciber to senga ki mona meso papa so sinaki déjà to bonango to supporter kaka mais bongi c'est la biso to tambola ndenge yo lingi po to sala kota mabete tango lobaki likambu to zalaki tango ko sepela papa so ki bana biso nyonso tokoti tokosepela bongisi so papa oyo eza na mwana yo moko oyebi baninga pe bazana nzela bongisa ba malade na biso pe bongisa ko banda lelo dimanche titango tokota na fête na biso le 6 papa to sengi lo kito ezala makasi ndengi yo moko so bongisa to yebi ke so bongisa ki po ya Nzambe okotika biso bana yote talaba na yo tala ba pasi makambo pasi c'est bien mais papa Simo Kimbangu to biko zali en plus on a yelu seleni mojole zali temple zali kilongo zali tozana nyuso et puis biso to na tata Nzambe tozana nkolo en live oyo to senga akopesa tata Molimo Santo ozo ka posto to na yelu seleni papa encore une fois to sepeli bongisa mwana na yo moko ndenge to sala boy na mwana na yo moko azana ba problème divers problème ya mwana moko yo ali tata Nzambe eloko elekio na mokili ezate yo ali Nzambe ya suka et puis to na église ya suka mokili ya sika papa 2024 obaki to sepela to yebi ke papa to so selango bongisi la biso eza ndengona bato pe baso ke le biete
soso lisa bango puisque bazali bana oyo sala Satan sala mutute to yebike okobongisa biso papa Simoki Mbangu Kiangani to komina biso na suka na journée ya lelo to kopesa maloba pa ya papa de la ville papa Simoki Mbangu so wana yo tozozira obongisa biso po ya nzambe yo ko sakate kimia kaka tosengi papa kimia ko banda lelo ti 6 simi kokoya ane mobimba bongisi la biso na kombo na bino Misato tata mwana pe tata Molimo Santo na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tata mokeli papa Simoki Mbangu Kiangani nini tokosenga lelo bana na yo bayende po ete toke na porte kobongisa bokoteli boyei ya bandeko na biso ba oyo bazoko uta na mokili mobimba ezala ba musicien ezala bandimi ezala ba sympathisant ne yango toyeko senga epa yo tata Nzambe ofongola nzela mabongisi nyonso ya munguna bwaka musika papa Simoki Mbangu Kiangani makanisi ya mabe ekoki kozala na mitu ya bana na yo kasi papa yo lemba na likambo moko te oyo nyonso azokokana ya mabe po ete baya kobebisa feti papa Nzambe batindaka yete kasi tosengi ba oyo nyonso wana papa bongisa makanisi na bango kanga bango nzela meme kutu na Yerusalemi bakoma te bavanda bisika bavandi yo moko lobi oyebisi biso yango eloko moko kaka tokosenga na le 6 juin kimia e kimia yango kaka tozo continuer kolelela lobi ezalaki le 1er juin le 6 juin na 1921 ezalaki trouble envahissement mais na mbula oyo ya démarrage tolingi ete ya solo ndenge bino moko posa na bino ezali ete kimia ekota na mokili mobimba e soki totali kaka na sanza yango oyo tokoti na 1960 na le 30 juin mboka na biso ezwaki bosomi elingi koloba ete azare ezalaka te tozali kontine kolela tika ete posa na bino esalema oyo elingi bino esalema monguna akufa soni pamba te biso tokanisaki pona kobongisa mokili oyo pona kodirige mokili oyo il faut ozala nanu docteur il faut ozala nanu maître il faut ozala nanu licencié gradué soki ba titre nini wana toyekola awa kasi nzembo esi eya motuna oyo tuna kibiso ezala bato mayele ezala bazoba ezala bazwi ezala babola kelasi nini oyo ngai nakotaki po ete na ya kokoma na poa ya kosekusa bibembe confusion ekotaki yango wana papa nakobotama ya papa Simoki Mbangu na mbala ya mibale 1918 guerre mondiale esilaki nango première guerre mondiale sikoyo yo tata Simoki Mbangu Kiangani tango olobi ete kimia ekota
oyo akotia kale nani, oyo akotia discussion na yo nzambe nani. Tika ete okumisama, osanjolama, ane ya démarrage, signe moko munene tomoni, na mokili bakamwe, bayebaka na bango Jésus. Kasi le 25 mai, même na mikili ya poto, basali ba marche joyeuse na kombo ya Yesu. Pourquoi baponi kaka le 25 mai? Yango wana papa, tika eto olakisa na mokili ke yo Nzambe otikala lisusu na lola te, kasi ozali na biso awa na se. Yo nde mutu okela mokili na yo, na biso batu tovandi na mokili. Moko te akoki koya kopesa yo ba ordre, sinon alors biso toyaka kozwa ba ordre epai na bino. Moke papa tolobi, na mokolo oyo, bana na yo baye kotoke porte, ndenge basengeli yango, na ba oyo bakoyela na ba masuwa, na ba avion, na ba pirogue, na makolo, na ba velo, na ba moto. Occasion nyonso mwana na yo akozwa po ete amata na Yerusalemi na le 6 juin. Kimia, kimia, kimia nde tosengi bana na yo soki bakomi na kimia tosanjola yo feti nyonso eleka na kimia. Yo Nzambe soko sepeli biso bana na yo tozwa mapamboli na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Nzambe to tango ifweni wa bakafulu wasikirikisa bana bako. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Espoir du monde, Église universelle. Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Yerusalemu yamba likunamba Tanzania kumuisu yekata mwana weka. Faki oye! Faki oye! Faki oye! Papa Simon Kimba Nkiangani 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 mwana weka. Kusimba kumeka yankele okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Faki oye! Ya solo oyo ezali annonce ya le 6 juin l'an 2024.
cadre oyo ndenge tolobeli yango annonce lelo ezali na le 2 juin oyo elaka epesamali na tata Molimo Santo na papa Simon Kimba Mkiangani ete faki ya mokili mobimba tomata na Yerusalemi. Tolandi te tolandi yango malamu yepe alobi ete na oyo baza na sous discipline. Tolandi te wala likambo te likambo elingi koloba ete tata Molimo Santo na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani alingi biso ba musicien pe ye alobi ete alingi te moko na biso ba musicien tokoka kobunga eza boye te kotala kutu na dernière minute lobi le 1er juin abakisi ete même oyo baza na sous discipline bino nyonso nalingi namona bino awa na Yerusalem. Ana esengo te bon toko continue na biso kasi senga nani na papa miscible dirigeant oyemba na nzembo oyemsa na nzembo esengo oyo tozali kolokeza na maboko tata Simon Kimba Mkiangani tosepela te Kinya 1, 2, 3, 4 Kimyoyo toza likoluka ezali nanga ikimbangu maso ya selikoli yango kosa ezali senanga bozali konyokwa masepamba osepela tango ekoki bolozu ezali kosila osepela tango ekoki moyindo osepela tango ekoki bolozu bayo eliki kosila tosepela tula esengo ezali na libota ezali na nzambe na bangelongo nakoya epai na yo moyindo nakisa nzambe na yo.
Faki oye! 6 juin oye! 6 juin l'an 2024 oye! Esengote, esengote! Nzembo elobi yango. Pambate toyebi malamu. Na 1989, tango tokomaki na date ya 6 juin, Papa Diangenda azwaka parole. Na parole na ye azwaka lobi, ngana nyongi mingi. Anyongaka mingi. Pona nini? Ye aza kofanda ni awa. Rare pona kobimaki atambola na bakantu consort. Mais aye ko constate eke batu muke kaka basalaki na ndako ya Nzambe. Batu nyonso ya Nkamba, bakan nyonso ya Nkamba, Ngombe Kinsuka, ya mboka, bango nyonso, même Kinzungidila, fandi na bango na bandako. Alors bien que ça allait se comprendre et que oyo bazana bamboka ya mwa musika bayebi penza valeur ya journée yango te bakenda bango na bazamba. Kasi biso awa tofandi na Nkamba tokenda biso pe na zamba te, kasi tofandi na bandako. Papa Mfumalonga nyongaka mingi na likambo wana. Asali réflexion. Alobi po bozalaka te. Na mukolo wana na le 6 juin 1921 bo fandi na bandako po ete bozalaka te. Soki bozalaka na mukolo wana nde bokoki kofanda na bandako te. De photo mata na kati ya Nkamba. Musique et beta et tuta poete kukukanisa mukolo wana ezalaki ya mpasi ya mawa. Kasi leloyo bazongisi biso lisusu na Nkamba toya kofanda lisusu awa, toya kofanda lisusu awa na kinya yango. Banda mukolo wana alobaka te le 6 juin bobosa na kate fo bosepelaka musique ebetamaka le 6 juin l'an 2024 musique ekobetama te ekobetama te ekobetama makasi nanko Faki oye! Faki oye! Faki oye! Senti ya papa toujours en avant, Tala Yambo, Papa Mfumambanza, Papa de Alunga na Kiangani. Na l'an 2001 wana, Yambo atika biso a organiser makambo na ye nyonso. A organiser makambo na ye nyonso ndenge nini Yerusalemi ekotongama. Kasi alobi ete batu bakobanda faki. Toyebi likambo toyebi yango. Toyebi yango. Apesi biso date ya le 6 juin. Liloba na ete na lingina mona ba musicien ya mokili mobimba le 6 juin. Tozala awa présent. Eza boyete. Na basi na bana. Wana likambote. Regret ezalaki na faki nini?
faki Angola wana toyebi likambo yango wala photo regret likambo wana tocha mabondeli makasi pete bandeko na biso Angola bazalaka na retard toyebi ete ba futilité ezali na ba futilité o ezako passer ba passe nyonso ko kanate ezako leka na faki ya monde mobimba yango tata Molimo Santo Tasimo Kimbangu Kiangani alobiete na lingi na ngate ke bana na ngai basa na ba conflit ndengwana oyo bakoyembelanga yango insistance ti lobby le 1er juin circulaire to lanti de landi yangote iya lobby ni alobi musicien nyonso aya na Yerusalemi na oyo bazana ba problème ezala na Lingomba ezala na Faki biso nyonso to mata na Yerusalemi basi na biso bana na biso bakoko na biso na mibali na biso na mibali po tozala ba époux na bepouse eza boite tata Molimo Santo abeti sete alobi musicien nyonso amata na Yerusalemi ezala basi na biso ezala bana na biso ba musicien pe ba mata na mibali na biso na oyo bazana ba problème ezala na Lingomba ezala na Faki ba mata na Yerusalem eza boite pesa na no micro kuna baba mudia papa fois tout fois mudia papa fois tout fois mudia papa merci papa eloko tolingai to bakisa 6 juin oyo ezali na cachet spécial ndenge tata mokonzi ya bule tata Simon Kiangani Nzambe ayokeli biso mawa abengi biso nyonso ezala batu oyo bazali sous discipline bazana na problème na Lingombo bien na Faki batu nyonso baya elingi koloba ke 6 juin musique ekobeta kaka wapi na Yerusalemi donc musicien oyo akotikala esika ye azalaka mukolo wana lata teni te kolata teni kobondela biso nyonso wapi na Yerusalemi yango tolingaki toloba na basi na bana na mibali na bakoko biso nyonso na Yerusalemi Faki oye Faki oye donc mutu bakopekisa lisusu kokota Yerusalemi aza te soki oza musicien yaka kolo Yerusalemi nde abengi biso nyonso yango tolingai tobakisa papa sauf oyo bazana ba misala pamba te ba misusu ba mizulaki ya permission te parce que pona ko ya ba misala soka ji permission te moya ya zate sauf wana peut-être mais oyo ba yebiete ba lingi tata na bango tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani même kutu ozolaki na programme te ya koya même kutu tike ezate kasi tango yebieke ozali libre possibilité ya kokoma na nkamba ezali donc défatigué papa biso likambo moko kaka tosengi mpona bana na yo ya Faki oyo nyonso aza na posa ya koya na Yerusalemi mais peut-être bakangami mpona mosala yo ozali Nzambe sunga mpe landa bana na yo tango kaka akokende kosenga permission papa permission wana azwila yango nzela
ba oyo bazangi batike papa kodefa eza nango bien mais yo ozali nkolo kimba ozali nkolo kimba donc ndeko wana banankazi bakanisaka na bango yete mais à la veille de 6 juin papa ayoka kaka ke mwa koli oyo ewute pa ya mwanankazi na yo papa yo ozali nkolo kimba salela bana na yo kimba po ete baya na kimia pa frontière papa bakongo nyonso misato eza nango kongo moko bakongo nyonso misato eza nango kongo moko pourquoi faut bakende kokangelaka biso baporte soki totali très bien surtout na Angola oyo bazo kokangela biso baporte ezali kaka bandeko na biso bakimbangiste oyo lelo tobengi badissident donc kokokisama ya libondeli ya papa diange na kuntima le 6 avril la lobi biso na biso tozali kobomana oyo bazo kotiela biso bakale eza ba protestante eza ba katoliki te mais biso na biso kaka papa bokende kotuta mitema ya bato wana bayeba ke oyo bango bazali kotiela bakale ye wana nde nzambe mokeli ye wana nzambe mokeli ata bakopusa na bango esika bazali te bakontinue kodéranger bana na ye te baya na kimia papa yo nzambe ozali na makambo nyonso mokolo wana le 6 juin papa soki na 1921 ezalaki envahissement mais na 2024 année de démarrage ndenge outi koyembisa papa na nzembo ke tango ya libération ya l'homme noir ekoki eloba mapolele na mokili mobimba meme soki oni muta koloba yango papa baloba yango ke banda lelo l'homme noir est libéré na kombo ya tata mwana tata molimo santo faki oye koloba ete tata molimo santo na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani na repete yango ete alingite mwana na yemoko akoka kobunga yango abengi biso na oyo toza na simalingomba oyo tofandi fandi elakisi ete azali komona ete eza susu ndenge wana te ndenge bango misato babongiselaki yango eza boye te tango tozali koya epai ya tata mutu abengisi biso nyonso tozala na kinya nani akopesa likanisi epai ya moninga ete tata abengi biso peut-être mpona likambo boye totika ndenge wana toyoka likambo oyo tata ye moko abengisi biso euta pai na ye moko eza boye te ezali nde tata amoni ete biso bana soki ndenge nini wana yango abengisi biso apesa biso liloba mosusu te akolakisa biso bana nga nalingi botambola boye bosalela boye po ete tolonga na likambo oyo tondimelaki eza boye te oyo tondimelaki ke toza ceinture ya tata mokonzi ya bule yango biso toye liboso biso nde sikoyo toko yamba bandeko oyo bazali koya donc posa ya papa ezali ete ndenge ezalaki na 1921 na le 6 juin ke envahissement de la cité sainte na banani na babelge na gouvernement colonial belge baflamand basoda siko l'an 2024 6 juin Nkamba ezala envahi na banani esika ba musicien bazali nini ezalaka wana ya kobeta yo mikolo wala mpungi fo yokana
do banyama oyo bazana bazamba bakima ndenge faki alobaka ete ndule ebetama Continue kasi. Côté Sabiso, oh, Mokailaka. Continuez quand sinon on va voir la Yohana malam. Faki oye. Ala bisonyo stoye bale papa misi plein de gueule. Kolo. Bisoto zali. To fami qui me pour la conserver. Koubele. Les sociétés que le côté Sabiso. Oh, Mokailaka. Koubela. Les sociétés que le côté Sabiso. Oh, Mokailaka. Ah, vous êtes sous-souté, hein? Ekase linga lumisa lisusu te. Ya monde abengisi biso nyonso toya. Eza boye te. Esengoleki mingi ndako nzambe ezali kozela biso tosilisi bokoma tata mapembe musantu. Amen. Faki oye. Bon. Yambo totonda malende si yankolo soki papa abondeli esili bisoba oyo toye na mwa biloko ya kolia toyebi tokenda kotika epa ya papa kiangi ndenge tosepeli félicitations sani ekotiama eloko nyonso ye nango otie na sani 10 000, 5 000, 1500 francs, pe bongo na bongo. Na yebite bino ba épouse, na bana na bino, po na zomona, on dirait momo piku, moko kaka ya pondo na monikona. Alors, mokolo, oyo toko zonga le susu awa na carnaval, ubosa na te, bisunyo soto yoki. Papa a bengisi, naba oyo, bolimbisa ngai terme bakoma baboate baya tokelingi kolobake kolia ekolukama soki tokomata na bapondu ebele parce que eza nano esili kokauka te biso kaka nde tozalaki na bolembo ya kokende kozwa yango mokolo wana tokende tomatisa pondu esika okozwela pondu soki manioko ezali yaka pena manioko mibale misato te soki meme mpidi yaka na yango meme chana saki yo soko koyela na moto tango ememi yo na saki na yo ya manioko akokoka ne komema bino oye nango bamama oye memiki oye sika tobongisa maboko totonda malende si ya nkolo okombo ya tata mwana pe tata molimo santo okombo ya tata
ya mwana tata Molimo Santo. Zambito sindika bana bako musamu. Tobondela. O nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Tata Nzambe kolo Yesu papa Simon Kimbangu. To pesi bino lokumu. Na mai oyo bo saleli biso solo Bobombi biso na mokolo mitoba oye utikoleka na poso yo. Te lelo mokolo ya sambo. Solo liyanga ni atongo ezali na ntina na bana na bino ya ba musicien. Oyo nde toye kosala ouverture to toye kotoke. Epai ya yo tata Molimo Santo na libienga minayo. Na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Solo na sanza mitano o bino bofandi ya bino basatu ya bule. Papa Kisolokele, papa dia Lunga na Kiangani, pe papa dia Ngenda Kuntima. Banda na sanza ya décembre 1988, kino boyeko bima na mois de juin 1989 awa nakati na Yerusalemi. Lelo yo ezalinde na libiengami ya yo tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani. Na matei na bino ya sanza mitano oyo bofanda kiawa boyebisaki biso likambo na yo papa dia Ngenda Kuntima. Ete biso tozali bana oyo tolandi tata Simon Kimbangu. Awa tolandi yo tata Simon Kimbangu tozali bana na bino. Invitation ekoyaka na moto ya kosalisaka fête. Tango kosalisa fête ezali kobongama. Boko yamba batu ya ndenge na ndenge. Ndenge nini boko yambela bango. Nini boko sala pwete kinia fête eleka na kati na kinia. Likambo wana yango lubaki papa Mfumalongo, papa dia Ngenda Kuntima. Ete oyo ezali libiengami ya tata Molimo Santo na bana na yo ya ba musicien ya mokili mobimba. Pe papa dia Ngenda olobelaka yango ete libiengami epa ya mokonzi ezali na ntina to kolia to likambo ezali soki likambo ezali poete kobongisa mbila kulumbu voka ya diako ya mambo likambo wana yango lubaki papa dia Ngenda Kuntima na 1989. Lelo yo papa Simon Kimbangu Kiangani obengisi bana na yo ya ba musicien mokili mobimba na le 6 juin l'an 2024 tozala awa na Yerusalemi.
liloba na yo yango nde tozali kozela liloba na yo epesa biso kinya wana okopesa biso ezali kaka na biso bamusicien te kasi etali lingomba bana ya lingomba ya yo tata Simon Kimbangu ya mokili mobimba to lingomba na yo ezali kobundisama soki lingomba ezali kobundisama elakisi ete bana na yo mpe bazali mpe kobundisama yango tosengi mongongo na yo po ete eyokana na mokili mobimba epesa kinya na bana na yo oyo bazali kolanda yo tata Simon Kimbangu na oyo baza na kati na ndako na oyo baza libanda musika to mpe kokopesa biso kinya yango nde na mokolo na lelo oyo tozali la le 2 juin l'an 2024 toye kosenga na tongo oyo bana na bino bamusicien bayoki mbela ndenge tolobeli yango mingi tozalaki na position te ya koya kasi ntango toyoki mbela ya yo tata Simon Kimbangu Kiangani tozali koluka bamoyen nyonso oyo pete tokóma na Yelusalemi fongolela biso banzela ezala bafrontière ndenge tosengeli yango mikakatano nyonso ndenge tokosengelaka yango nzela na biso oyesango mokuse mikakatano ezala te bana na yo bakóma na se ya makolo na yo kolela ndenge olobeli yango ete na 1921 ezalaki mokolo ya pasi envahissement bacolon to baennemi bakotaki na mboka Yelusalemi kolela ezalaka na kati na mboka oyo kasi lelo oyo à l'an 2024 le 6 juin ezala ete bamusicien ya mokili mobimba baenvahir Yelusalemi na esengo nyonso po ete esengo wana ntango ekokóma pa ya bino basatu ya bule bozali epesa kinya na lingomba na yo ya mokili mobimba oyo tozali koya na ndenge bofongolela biso nzela ezala ya mokuse milulu na biso nyonso mpe ndenge tosengeli yango eleka na kinya wana oyo tozali kozwa epai na bino ezala ya seko se na seko yango toye kolela epai ya bino basatu ya bule okombo tata mwana mpe tata Molimo Santo amen tuende lukiambo te
Bonjour papa journaliste. Comme on a papa Malundama Munkoka Misciple. Nazali conseiller général na Faki. Na komba tata mwana pe tata Molimo Centre. Toyaki pour na annonce. Il y a fête na biso, il y a le 6 juin. Le 2 juin 2024. Lelo mukolo tobongisa ki pour na annonce ya fête ndenge baninga nyonso basalaka. Yango na biso tosali. Tosali nyonso pour na kosepelisa tata Molimo Centre. Yomoko ozali témoin. Oyoki makambo eleki awa ya isengo na isengo. Annonce ezalaka toujours esengo mpona kopesa bato esengo bamata na Yerusalemi. Na oyo azalaki na programme ya voyage te, mais ntango akomona annonce, ntango akomona esengo oyo eleki na kati ya Yerusalemi, vraiment makasi ekozwa ye ya ndenge mosusu mpo amata. Yango wana tobengi bamusicien nyonso bamata. Surtout tata Molimo Centre alobi na oyo baza na bapunition ya Lingomba, na oyo baza na bapunition ya Faki, bamata basi na biso, bana na biso, bakoko na biso, mibali ya bamusicienne biso nyonso tomata na Yerusalemi. Yango wana tata Molimo Centre alobi na pese esengo mingi. Mbala ya liboso papa Simo Kimbangu tiangani aloba likambo ya ndenge wana. Na biso na Faki tongoni yango vraiment ezali esengo minene. Tata alingi biso. Nzambe soka alingi bino azaka na ba reserve. Yango wana pa journaliste na kotungo. Message tokoloba yango yo. Papa alobi boye. Aza na posa ya musicien nyonso amata na Yerusalemi. Donc message na lobby na bino bandeko na ngai bozala distraité. Biso nyonso ezalo bongamaki te. Na annonce oyo papa lobi ki abengisi biso malamu biso nyonso tomata na Yerusalemi. Tosala ndenge papa Mfuma Mbanza na 2001 ntango alobaki ete Faki ya mokili mobimba boya toyaka bamise plus de 6000 musiciens toyaka na kati ya Yerusalemi. Yango wana mpe na annonce oyo tosengi na bamusicien nyonso tozala distraité biso nyonso tomata na Yerusalemi mpona koya kosepelisa tata Molimo. Merci papa journaliste. Mbote papa journaliste. Oui, ngai papa Dona Makian Kimbi Avanga DG ya Faki. Lelo eza journée pour na annonce ya fête na biso ya le 6 juin pour na papa afungola biso ba porte par rapport à ba ninga ndenge bazala misika ba mso rozo avion ba bateau ba pirogue ba moto ba vélo ba mso ya makolo ya to ça qui annonce pas tata Molimo Centre. Et puis après ce message ya kimia aza na posa ya musicien nyonso na mokili ata bato bazaki na programme te ba luka kodefa to yebi ke tata nzamba osalisa bango kodefa po bazala sur place aza na liloba oyebisa bandeko bana ye ba musicien ya mokili mobimba. Message clé ezali yango wana. Message na biso ezali boye bana ya papa Molimo Centre nyonso bazala mokili mobimba partout. Bato bazaki na programme baya bato bazaki na problème na programme te basala effort ndenge nalobaki à tout à l'heure baya parce que tata Molimo Centre aza na posa likambo aza na posa komona mwana ye nyonso. Tata Nzambe soki abengisi a invité. Ya yebi pourquoi inviter bana e. Soki muta sali si fête a invité bandeko. Ezalaka nini o soki muta a invité biso tata Molimo Centre tata Nzambe. Esengi baninga nyonso to landa pena likambo yo to ya biso nyonso to defa to ya tata Nzambe abininga obongisela biso posa aza na posa ya mwana e moko ana na posa ya mwana e moko azali banda te. Po toza ba mission na e. Azana posa moko azali bandate, c'est raison pour laquelle alingi tout le monde tozala awa azana posa na biso. Merci papa journaliste. Mbote papa journaliste. Ingeta papa kombo na ngai papa Ngama Zamukulu. Nazali membre de direction générale, nazali chef de service premier adjoint chargé des contentieux na niveau ya direction générale ya fanfare kimbangiste. Vraiment toza ko sepela makasi. Message clé oyo papa Mfuma Mbanza papa Mbenza papa Songianzila auti kopesa ezali kaka même message oyo ndenge baza mutu moko na tata Molimo Centre pa Molimo Centre apesa ki ya kimia papa lobi
toya biso nyonso ba musicien ezala ba mission baza na punition ezala bo baza na punition te mutu nyonso oyo azali na moyen aya soki pe osalaka senga permission loba ke na musala baboyela yo wana ko forcer te mais soki moyen ezali senga permission ata lelo bandako bima boya na nkamba pamba te papa alakisi na 2001 papa Fumwambanza abengaka ba musicien nyonso lelo lisusu na 2024 papa Molimo Monsanto abengi pe ba musicien nyonso donc ezali kambo moko ya mutu ya toyeba nani mutu abengi azali ye moko Nzambe tata Molimo Monsanto il faut toya mais papa Fumwambanza a signalé papa Fumwambanza pambenza alobi ndenge tozoya toya nde koluka kimia toya pe na kimia